il fait mal au bande que faire ayembi mabe wane to yoka on comprend bango bayana ba argument mo boy ezanga ta mutuna makolo ba yebisa no artiste na bango fali abimisa video ya stade alakisa bango nenga yembaka fala ala faire nangala za kota fali le roi faire azala faire il faut na faire parce que notre affaire dans l'issue ya musique la simplicité on comprend hein ba pega likolo et même un shit. Est-ce que artiste a monné le roi faire ego là bas sponsor ba robo yaé. Bas sponsor ba robo yaé. Hein? Ferré. Est-ce que sponsor robo ya ferré? Mais il y a des autres artistes là au Congo ba beta musique mbangu. Baza exemple à suivre été. To botama mibali to kufa mibali jamais mobala kokoma mwasi. Artiste ba bisaka kata concert 20h parce que des concert à Bitumba. Et bandeko mususu ba beta na stade avant biso bakendaki na ti soki na hermine malgré ton artiste mango beta ba tu ba ko bima et faire ego la koti boko panzana akotaki nango obomoni population omona communion ya artiste na batu. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Très amis de savoir car vous êtes tellement nombreux en train de nous suivre de partout dans le monde, très chers abonnés de Congo Winner Télévision. C'est toujours moi, votre MD serviteur Milik de la presse congolaise, autorité morale de tous les chroniqueurs de PS 243, Kandene Bisarabino, Bisoto Zalawana, Simasimaka pour nos PS Sabino, information à sire, Yom Dozuli Bakou Rotala Biso Mokola Lelo. Abonnez-vous massivement sur notre site, vous ne serez pas déçus. Ici c'est l'information, pas de polémique qui est là voisin. Information à la Milik de la presse, Nanzela, site où Congo Winner Télévision, vous partagez les biso belema, beau commenter, beau partager les biso belema pour essa la biso bien. Très cher abonné, yambo ya fond la page d'émission Mokola Lelo. Si ka te remercier bande de cognon sur soutenir biso de loin ou de près pour le poto balobaka. Ingratitude est condamnable. Un grand merci à celui qu'on appelle Madame Sarah Kabunji Mwasaleki Ngolona Mwindu. Merci pour les soutiens mami. Un grand merci aussi à Rabi Yimbi depuis London. Un grand merci aussi à Aris Indingambote à Prédassa Sajete Sali Jina Malaïsa. Merci pour les soutiens. Un grand merci aussi à celui qu'on appelle Betty Mwamba Miliki, la tata de mes enfants depuis Canada, Olga numéro 5, j'étais sali. Un grand merci aussi à Laura Bidjimine, madame la journaliste de Sarti Télévision. Très chers abonnés, aujourd'hui dans notre plateau, je suis pas seul, je suis avec mon confrère Zini Kumbi, papa Véri, donc tu préféré hier. Si on dit véri, veut dire pembe quoi, vérité. Donc Montréal, ceux qui déjà tous amour komoko, côté c'est là invité na ngai to solo. Bonjour Zini. Bonjour Milik de la presse, merci beaucoup na tout autant la biso à travers le monde dans Winner Télévision. Merci beaucoup na tête Tendai Maboro Bank, patron. Merci beaucoup na le véritable code ya Willy Moucheni et Tobo Sanité Fondation Éthique, Jolie Ilunga Fondation Éthique œuvre sociale. Et merci beaucoup dans la joie Mado Pichuna, le rôle de Warion, au commis gauloise. Parce que baby Simbongo trop, na Warion solution zaïte, merci beaucoup na Dida Moulumba derrière la caméra. Merci beaucoup na Milik de la presse. Merci beaucoup na Beni Choula. Beni Choula. Et merci encore une fois à Charlie Mambu Molangi, place aux Otalangaï, na Peso Mambote. Zini Kumbile, to Kutana, to Baki, le long de tout ça, analyse, bisognos on dit la moko. Donc, lundi, le 24, tout ça qui n'a concert, Papa Hervé Ferregola. Banda et Bandelia concert. Tina qui n'a concert Betamaki, malgré Babitumbe Belé, Zalaki, mais Zini Kumbi, par rapport au Solana, par rapport, il y a plein. Est-ce que Ferregola, concert récit? Déjà, Milik de la presse, au retour dans la question, on a été au concert à faire les a récit. Entre temps, qui ont mon avis récit. Déjà, Milik de la presse, tu as analyse normal, tu as débit. N'est faire la nio kwamaki par rapport à concert Oyo. Tu as un sponsor, ba boyé. Parce que qui m'ont thème à ma belle artiste musicien moussous congolais. Auto Zaramana Mboka, culture, musique, Koufa et Beba. Et bah pesi ba sponsor msusu ba mbongo pour que ba produire Ferrego la té et nzamba sali grâce Ferrego la beti concert plus de 120 000 personnes à stade. Malheureusement papa nabiso ngobila mbaka Gentini papa Bopeto na mon général Silvano Kasongo
ne bapekisaki bandeko mosusu bakota à partir de 18h30 baboyaki étouffement baboyaki bandeko bakufa à partir de 18h30 Ferrego la mati 15h 16h amati 15h 16h ebete na nuté son tolobara 16h moins et dans la 15h Ferrego la mati 15h38 à Kiti 19h45 parce que stade de Marty bah il un concert 20h parce que des concert à Bitumba et bandeko mususu ba betaki na stade avant biso ba kendaki na ba ti soki na Ernin malgré ton artiste manzo beta ba tu ba ko bima et Ferrego la koti boko panzana akotaki nango obomoni population omona communion ya artiste na batu o senti que faire oyemba batu ba la miliki omoni lelo batu ba yo comprendre différence à mafuta na mai à travers concert à faire yango nazo ebisandeko na ngai fali pupa ozalo kutamoko olobi azalo kutamoko fali akosi bino nani akosi biso ta kosaka batu na ye omoni lelo batu ba yebaki yango ke faire ako dévierger stade de Barty on comprend batu ba yebaki yango ke faire sera beti na stade batu ba comprendre yango ke fali akosaka batu après vaneux que stade ezalaki combattu ti na suka na bandero bundisa ferang na lobi na yo bo yo yebi yango te est-ce que artiste munene le roi faire ego ba sponsor ba roboya ye ba sponsor ba roboya ye hein Ferré est-ce que sponsor roboya Ferré sikotelo ba kese ke faire ego la fali ba sponsoriser na ba kibi magie kibi magie ba benga marinette ba mama ba tiaka na ndunda nini sko empêcher qui peut faire équipe magie et sponsorisée kasite omoni lelo congolais pour nini même na est guerre ici la té pour nani même na est guerre ici la té na que non exemple mon normal ya politique pourquoi parce que quand biso mo ba congolais to sa guerre ici la té pour na lokoso ya mbongo ba sponsor e belo moni wana ba directeur nango ba pesa ki ba mbongo mais ba salelo mongo ezala raté parce que Ferrego là sponsor officiel les gens ba gaulois ba gauloise parce que Ferré batu ba tereni Ferré ba billet eza ba kindingu ba bogar de la presse ba biso neto komaka ne ba billet te kami bongo so ezaki Ferré ezaka na 20 sponsors ya pamba stade ngé buka ngé za day national même Ferré mo pe na kata stade nga kufa gloire à Dieu nzamba yeba muto le roi ngana muto le roi na olingana PC makambu ya solo na stade oyo fona kim sa ba sponsor pembe ne poso na PC ba sponsor batu ba odaye après vane to zagi na yo na stade to zagi na yo ba image elo ba yango moko et puis faire ateki na streaming $5 24 000 personnes en ligne ba ta la concert ba somi na $5 so to bebe ta machine il a faire ba $128 000 juste un concert à streaming. Bon, ce temps faire à reçoit produit fin wana ya concert. Ba tiango sigo na ba plateforme na ba CD to bani su osomba yango nde to andota na ba ndaku yango nde to andobeta na kati ya ba bar sala mapo ba concert bela stade de Marty de monango te papa yango na de ba batali bon monango te parce que toujours exemple net fali a rotika obeta concert jamais na streaming botala e pour ça ba orga mebele olobi alors ça va orga mebele ayemba na bien te ya c'est la trop studio trop autotune nini na fali olobi nini na fali eza analyse it eza ingir mélodie wana eza ingir to eza analyse peut évoluer hein peut évoluer oyebi daga ngala finga te nga sala analyse ya musique pour fali nga dans les mots yebi ke ti okufa olega affaire te pour les quartiers na mambo ebele na nyonso faire alege na oyemba faire alege na olata faire alege na bogar faire alege na mapango faire alege na musique faire alege na mituka faire alege na nyonso yola na waba na 2000 waba na 2005 waba 2005 ba 2003 na mema bango o wana na mema ye o azoganga wana na mema ye okopa kitoko ngana oloba ya faire na faleza différent so tali faire bwe mubali so tali faire bwe mubali skitoro ni bino bolo ba fale ano so tali faire bwe mubali
Zini Kumbi. Zini Kumbi lelo to moni réaction ya Kisinjora Mutunayo par rapport au ndenga taka qui peut faire gola mais a bête faire gola maboko a féliciter faire gola. Kenny Piana. Oh a salé la fali pour pas plus de 250 émissions, ya go insulter faire gola. Lobby a changé maloba papisha. Tozwin ndegona biso migeniema à partir Angola bandeko finga feri a komi na Paris a finga affaire lelo a changé maloba tozwin ndegona biso Kisinjora a kaiti même Brazzaville pour na soutenir Roga a changé maloba Vincent Chilus ndegona nga lobi pe na olega pas Vincent oyebi Vincent be miswa sala po na fali lelo abeteli faire gola maboko po na otali sabino ke mwinda ta bombi yango na se ya molili e mona na kaka munda soki boyibi yango boke place bokobete koyoka na kaka pour vous dire que faire gola c'est un meilleur comprendre meilleur ya ba meilleur en saranate et au faire gola sali lelo biso tozo bengango Toro Banine. Les mots me manquent. Vous comprenez? Malobezo Zanganga. Parce que, au fait que la sali, et là, qui c'est vraiment que musique ya Congo, tozana batu. Tarana no honoré. Batu o ba wario ba finga. O banana luambo. Kitati. Na bébé tchanda mutalegi misela bango azate. Mais respect au fait rapper sarabango. A pesi makambo ayembi ba tube nambu ya ba grand wana o ba sala nzela po lelo ba faire baya c'est une grande chose même ba papa na place baza na ba cimetière na ba tombeau na bango baza ya ko sepela ba binangi musique a faire gola c'est ça ya omoni aigle abeli ti ba meme na hôpital ti bazong se mai olobi aigle abeli ti a hôpital bazong se mai. Merci Zini Kumbi. Tout ça par rapport à sponsor na mboka na biso. Voilà. Na mboka na biso doza na Debra Cerebralma bra Congo. Doza na ba Sokini, doza na ba ni mambo belé. Mais pourquoi comme on a concert ya faire gola? Donc tu vas faire gola bedi stade sans sponsor. Sikoyo batu wana nyonso bazaka pona artiste moko sikoyo ezana ba sponsor mususu ona moni ba komi na ba page na bango ke biso to ngato sponsoriser faire gola mais vu concert ngezala ki combattu toye baté Robeta te tara bakena batu na imagination Fadam Jackie Chanoya Vandam Oya Kiai bakanga stade batu bautala faire pena Fadam eya. Et comme il y a après 2 jours, faire un bête, on va annuler Fadam. C'est Fadam, c'est nini. Toré sur de là, papa n'a biso monsieur Kabulo, moi Kabulo, ministre actuel ya sport, administrateur dans lobby, biso torozwa, to faire un bête parce que bon wa pesa ki, biso te mutozwa ki ango, yobo, mulumba, on doit déranger biso. On comprend? Biso te mutozwa ki mbongo, il y a concert à faire un bête à te. Ah! Mais on peut si déjà mbongo pas administrateur à stade et que ministre alongwe papa na biso ka bulu à côté ya mbongo à stade qu'est-ce qu'on place ba kombe bandaki et comme yo mikanda mo rezana pour faire boye il faut couvrir gazon so gazon wana bataka na pelouse et ouais makambo belé et artiste fallait ko sala émission et pas ndengolanga popol mu pasu pour na la télévision que na sombi sou ba couvrir gazon mususu ba o ba louer parce qu'il y a qui faire à Ozana Posanango. Entre temps, faire pas que au-delà, Abikeba, bah, on va remettre la couvre gazon en athée. Pour tonton, on a un esprit moins compliqué. Bah, Gola va remettre la montée. Tonton a un esprit moins compliqué. Faire à Kessigoyo, à Rolugasigo, il y a Moussou et Outa États-Unis. Il y a Orange. Et Outi États-Unis. Outa États-Unis. Baso Milobi va tirer l'avion, le logo de Gisasa. Oh papa! Tu évolues. Miligi! Combien? Na lobby na yo, hein? Faire ego la soba pesa ata 20 sponsors. Stade wana batutu ba ngaba kufa na faire ngaba kufa na kati. 20 sponsors kaka. Pour fallait aller na 51 sponsors. Fallait na batu ba ki machi ba tegele billet. Ya mo billet ara wenze.
Il y a un billet à Wendy, donc il y a un billet. Aux hommes, il y a un billet. Bah, sponsor, 51 sponsors. Faire 0 sponsor. Après, concert, on va comparer. Na muto a 51 sponsors. Na muto a sponsor. Il y a un Wario Moussoumito, ça l'a bien été. Dans 2015, dans 2000. T'as ce qu'on concert à faire. T'as la qualité de Bazagi. Tobima, concert, le roi, Touti concert, mon a Pullman. Moutoni a ta moutouté. Qu'est-ce bébité? To koti souhait, to bibi souhait. Moutakou fité. Ba yibi moutou mototé. Ba yibi moutou téléphone. Yo moné bem. Débat on débat Wario Bazalango Babi Sima Podium vide. A plus comment ça fait une vieille puis na ba maman Ngouba, na ba maman Mapa, na ba na Maïba qui se retrouve na vieille. Respect na ma maman Mapa, respect na ma maman Ngouba, respect na ma maman na ba tekaka mai, respect na bango. Ba boko la bana na mbongo wana, vike ba Wario ba ba impoli, ba mal éduqué, ya mo ba toucher ba maman wana. Et belba ba Wario ba maman ba ba tekaka Mapati. Déjà tant que vous insulté ma maman va continuer VIP. Tête na ma boko bank. 50 000 billets VIP. Il y a $100, $100. Il y a 3 000, 100 000 billets. Si on a bien câble, ma maman ya mapa ya bandal. Ba ko kota concert à faire. To benga na bango. To benga na bango. Ba maman mapa ba batute. Ba waro ben poli. Ba mal éduqué le roi artiste na bango. Olobi. Ba waro ben poli. Le roi artiste na bango. Yo mona artiste au soin sa mwana na ya mwasi na télévision. Oui, parce que si nous sommes banda royamba yo lelo penza o la qui si face bec aux alagana yo gaulois aux autres taquets artistes vis-à-vis boy. Au juste 600% ba journaliste à Moko na tela ngana kati. 99% ba bato affaire. Yo bien ngote ba ke na pas falite pour orgueil. Pour na binene, fala finga presse à Moko. Yo bien ngote na lega be mission na bangote. Yo bien ngote fala finga presse à Moko. 99% d'artistes, il y a des journalistes qui sont à la côte affaire. N'attends pas les journalistes qui ont fallu. Toi, on a Vincent, Ken, Tanglana Nissout, Vadi Tamaron. Balegi même 10. Balegi même pas 10. Nano Tang, les journalistes, il y a TV au bazar à faire. Na bandelo banana Laura tanda to kiti ba Charlie Prince ba Frigine Mangaka ba Michi Mima to kiti ba Fifi Siwa ba Magali Sisi to kiti ba Dia de Nguba to kiti ba Mami Lela to kiti ba Biso to ye to su ba Bino to su ba Melody to su ba Tracy Melenga to su ba Glody Biso obinini absence de Charlie Prince na stade des Martyrs. Bon absence Charlie Ayaki Charlie est dans le stade. La conférence de presse na to moni était. La conférence de presse azaki parce que Charlie a rendez-vous na ambassade pour na mamna visa. Ba bien que ça gagne 9h, ba yambi 15h. Si asili sera sur la raya soit retard. Botika Charlie Kimia. Botika Charlie Kimia a bien à faire rigola. Attends de Charlie l'on pas faire rigola, OK, n'est pas artiste ni. Ba c'est belé. Netinan. Ba Félix Oazé ko bazali. Ah te papa na so Félix Obeta le 12 août au soutenir na stade. Ba Gaulois boya ko soutenir Félix Oazé quoi malgré vieux abaner au taquet ferré. Na concert à Palais du Peuple mais ba Gaulois si ba limbisa ye vient abeta les 12 to soutenir Hervé Luzolo bazana to zala pour nous soutenir vie. Pourquoi bazo benga concert ya faire union sacrée? Na lobby na yo bazali susu na ba argumenté ba komi on si metondité e komi union sacrée e komi ba maman Ngouba la VIP ba wario ba bazala ba argumenté. Il fait mal au bandé que faire ayembi mabe. Wane to yoka. On comprend? Bango ba ba argument mo boy ezangata mutuna makolo. Ba yebisa do artiste na bango fali abimisa vidéo ya stade. Alexa bango nenga yembaka. Abimisa no vidéo ya stade. Ya faire ya ngwa les circuler sans kitoro. Ye fali abimisa no ya ye. Si réellement bino tchare numéro 1. Pas no tchaye. Bino tchaye numéro 1 abimisa na nu vidéo ya stade. Oh ya ye nenga yemba bien. Ba bimisa na vidéo. Ba bengani na Santa Bralima kunati. Na Santa Bralima ba bengani. Concert ya fali na concert à faire rigola. Nini fala sala ki de faire à sali. Nini faire à sali de fala. Na concert ya faire na fali. Faire ayembi fali ayemba te. 1. Faire sans sponsor. Batu ba ebele. Fali sponsor. Batu ba yape. Mais tu considères ce qu'au concert au Moutabeti sans sponsor. N'est là ici Fox. On comprend? N'est là ici Fox. Parce que sponsor à l'ibosseuse à la fanatique. Ce qui fallait, à danger, à bête concert en dolo sans sponsor au total.
Ateka billet sans sponsor. Wario obi bien. Ateka billet sans sponsor. Ba fanatique mais ba Wario ba zape belé. Yo a dit bato batonda na concert fali ba ba Wario. Ta bato Kib Magie Marinade. Bateka billet. Kib et teka billet artiste. Concert ba ya kakati. Si on fait bateka les billets. Ateki billet yemo ki ndingo ota mwana mutuka. Différence eza makasi. Na nyonso. Na olata nan. Faire à la team Maras. Fallait la ta robe moi ba momi boy. Robe moi momi à côté na boy. Très cher abonné de Congo Winner Télévision, je vous rappelle de notre plateau, je suis avec mon confrère Zini Koumbe Ferry, donc abo comprend déjà Pembe. La papa Veri, ça veut dire nga buga lokutate. On m'a dit sauf faire à la fali. Hein? Fallait à la faire. Nangala za kota fali. Le roi faire à la faire, il faut en faire parce que notre affaire dans l'issue la musique, la simplicité. On va prendre hein? Ma pégalicolo. Et même un shit. Il y a un autre monde, émission Sili. Émission Zali. Émission Sili. Émission Zali. Kuna peso sundero na biso dide la coste azaki na changu na biso awataki libaya nde bakino benga ngo libaya ngamo no mukonza changu bana manjili kitati poya ya mai ndobe na ebiteke la coste beta yo informé kumbi ngamo nanu mwana changu njilwa de naissance ado ana njili ngamo na ebiteke la coste beta na Pascal yeba yango ke concert à la coste eza concert oyo lokola papa na biso ngobila boyaki bato ebele bakota concert à faire il faut to luka mwana moko boye to tia place moko beta po ba golwa ba ya ba soutenir yango to tiaki la coste olobi na lobi boye esengaki bato ebele po bato ebele basisaki musala retard obi ke faire so batika beta ti 23h et n'est ça bien parce que vient nga mo bo asombe bien na $100 ngam na tegelaki yango asisi musala 20h bien na ese concert esili akatenga maman chombo alo bisanga te bato be basilika ki bato ba faire au kati concert avant mone na kimi question la coste pour na mone loko lobate mais tout monde qui ba concert o le kakiwana ya Héritier Watanabe ya Fally Ipupa na ba kulutu na biso wenge ba mata butu ba si sape musique bon na butu mais pourquoi faire ego la ba katela qui est air à kata musique ba kateli faire air pourquoi parce que faire ego la stade des alaki déjà combattu dès le début na ba stade sous oui ba ese babi papa to tigi obete bon kata 20h faire na espace dans na mwana mukongo kati 19h48 OK 19h48 faire un kati concert à Bibozonga na Kimia déjà bitu maman ngeba na net koto ya Vita na 24 faire un kati musique abiba golo boira bato respect botika bilogo to kaka kuna maboko bitu manier parce que et là moi bato bakotaki neti mwana moi azolega na TV mikolo na yebi ko communauté mwana ngwa leki boye ya moi si wale alega na butu ase vidéo alo boye na conférence de presse hier asilika pourquoi asilika pourquoi pourquoi tabi asilika pourquoi la conférence de presse là tozala ki na Pullman tant to bimi faire gola apesi mbongo ya ba journaliste pas Laura Tendance que je salue à passant na Virginie Manganga sikoyo la fille asilika ki parce que ba youtubeur misusu ba kabe ba pesi bonbongo ya kotala bilongo neti biso to yebani to zwaki mais pas moi sikoyo ba zwaki s'il vous plaît téléphone en réserve Rodriguez ya moi silika Rodriguez yara na téléphone ya zaki na poste à respect à presse azaki na poste à respect à presse c'est là parce que ya ba tumusu ba loba na ba TV ozolo ba na télévision ebite na luka mwana mwasi ozana ngo no oui to faire asali liste ya journaliste ngape na journaliste batindeli nga yango zini invitation au côté là yango yo na Pullman si réellement babenga qui est na conférence de presse Alex Abiso loko sera Alex Abiso loko o ndeto comprendre ba yo babengi yo te ozabe journaliste te oyenoka nini a faire ba pesi yo mbongo te osali vidéo na butu pona ko finga faire et silité yango wana voilà yo posa nango faire gola yemoro mutu atindela ba journaliste après oyeko sala sous vidéo ya moi pour lobake faire après ba mbongo te Fally naza le guide or azane journaliste ba wario
omoni bato bafingisa ba artiste bango wana yango na esaka bandeko na biso badiscuter na babalabala ntango ozolingo discuter lingo tala pe artiste no oui asa succès abetaka musique toyokaki na bar est-ce que na concert akokaka est-ce que azala awa est-ce que ozomona parce que le lobby sont toyebi Arafat akufa na 33 ans mbangu eleka mingi mbangu Arafat akenda pona nini mbangu so ba faire egola ba betela mo musique mbangu te o découvrir ga faire egola na musalani mais il y a des autres artistes léon na Congo ba beta musique mbangu baza ba exemple à suivre te to botama mibali to kufa mibali jamais mobala kokoma mwasi baza ba exemple à suivre te nani akomi mwasi papa tika na silisa baza ba exemple à suivre te. On comprend, basé exemple à suivre était biso tozana ba artiste oyo to soutenir jusqu'à li fobo émission Sili. Merci beaucoup Nadida. Émission Sili. Émission Sili. Émission Sili de Toli na besoin de aussi ça mena to Sili cité. Oh, kumbi masamba débat, il y a déjà de monaki roga abetiango. Dépression par rapport à masamba débat. Déjà félicitations à Roga malgré Batchakié Abi Maloro la adversaire y a fait parce que tout le monde a artiste fallait pour passer lui le premier de faire vidéo le vidéo pour un concert y a Roga il y a des agis à Kala la vidéo à Sika et la vidéo à Sika mais et là on a sepé na Roga Alexis ga Kolomboga pour masamba debe mele bango kunati masamba debe mele fali tondaki ya wapi Roga na tondisi na masamba deba parce que ameli fali papa on même masamba deba na so faire akaiti yo même ba longwe point noir pour na yo soutenir faire gola tina Kinshasa mon oli pendant nguba mudalati chemise ba komi faire na sima komi golo de point noir yo mon mi kater ba longwe ba Congo ba chauffeur ya ki santu ba Congo ba salate na pesi Gloria gloire kubekela na kisantu je te salue ma sœur chérie na ndeko na mwana na kisantu abana na kisantu gloire kubekela moi si ya mobile ne mabenga nani mobile GK 520 giga mobile na ba yeba na kisantu a bien information lobi jour faire azo beta ba chauffeur à kisantu ba salate baya concert omoni faire bien faire ezanini ngodi simplicité kimia on comprend bien faire ka yango wana yo mon artiste banana wendo kitati na inonce mutalegi azate asani na musique asalani na musique yasani na musique faire ayemba franc congolais yasani na musique faire ayemba franc congolais yasani na musique numéro 1 yani c'est lui numéro 1 la musique congolaise aza numéro 1 na makambo musu o ngana to yebi tingala yebite ba vuli oyebi na yebite pour na respect na parents aza numéro 1 na makambo musu oyo yebi wana ngale yebite sidikombi na lobby na artiste aza numéro 1 na makambo oyo yebi wana pour na respect na bango parce que to respecta bango za mam na ba pona aza numéro 1 kuna. Merci Zinikumbi, tu as mis la mission dans la émission. Programme à faire rigola. Faire un bête le 1er juillet dans le chapiteau à Grand Hôtel $300. Couple $200 5 Batba yoka parce que et belé à ba boss et belé ba yaki na moi retard. Donc faire rigola bengi bango le 1er juillet au héritier watana ba bête tapé na Gombe vendredi ou di oyo ba yoka sous mi ange mi démon sur le chemin de la gloire meilleur album des décennies Ezoya. Dynastie de Pezoya fait rigola parce que le long la minute bibi ba santé bibi ba santé panan aigle obela ba memeti na hôpital ba zongi se mai non nga toko ta place on a te kumbi akimi le roi mobutu akima rabila les pères butu poa akima miligi weba akima gi poa merci beaucoup le véritable code ya Willy Moucheni Tetenda Imaboko Bank mon boss Tetenda Imaboko Bank je te salue yaya mobala bato maman Rachel et Fouta moi ça l'église catholique na Valère maman Rachel et Fouta merci beaucoup je te salue et merci encore une fois dans la joie Mado Pichuna au bébé si bambon on est belé pour na ba warion les lois comprendre faire rigolande
Jésus de Niance, Bataringue, les Lozongi no Gauloise. Et merci encore une fois, on a fait rigoler à Jésus de Niance. Merci beaucoup dans le message, le padre, Bisson de photos, merci. Merci beaucoup, faire rigoler, big up. Chaque samedi. Vidéo de moi faire rigoler et l'Ungamawa, pourquoi? Chaque samedi, 14h juste, Allo Peuple Télévision, émission référence des artistes. Boya, on a beau le mardi, rediffusion, 15h45, Boya, on a la vérité. Samedi, l'invité, il y a tout ça l'analyse. Juste pour 10 minutes, 15 minutes, pour ça, bien. Merci beaucoup à mon DG, Blachard di Kambi Changu. Tu photo na Masina, Njili baro photo, Changu baro photo, dès que ngamo na zawana. Mon DG, big up. Merci très cher abonné de Congo Winner Télévision. Je resali mon boss, Tino Kanza Swali à famille, Balobi Lumière à Suisse, Néné de Cologne, Raoul Nkosi, en Allemagne, 50 ans d'âge, joyeux anniversaire, Nayo, Tobo Sanité, Gérard Blanchard, ah, toi, on a café suisse, hein? Comment on dit café suisse, la tradition de cœur. Ah, place, ça va prêter. Merci très chers abonnés de Congo Winner Télévision. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci de la confiance et de la fidélité. Merci de la bande sondenge. Bozil Bakou Yoko Tabiso Banda Kunabino sans permission à travers votre émission Tolobela présentée par moi, votre humble serviteur Milik de la presse congolaise. Tokoki Kokabona Bongote Tikato remercier bande Kono bazo soutenir biso de loin ou de près. Wana Tokimi Mbango na Londres to pesa merci mingi na Rabi Yimbi depuis London. Merci pour le soutien. Un grand merci aussi à Aris Ndingambote, président de cette GT. Junior Malaïsa, où est-il? Junior Malaïsa, où est-il? Un grand merci aussi à Olga numéro 5 depuis Canada. Un grand merci aussi à Betty Mwamba, la tata de mes enfants depuis les États-Unis. Topesi Mote Mingina, administrateur, promoteur, gestionnaire, APG ainsi que le mauvais je souhaite à patron du collège du Réveil. Un grand merci aussi à mon vieux de moi-même, honorable Popo Diakana Luamba, le patron du collège Saint-Paul School, Zinikumbi. Yoba Gizezali pour l'insiste. Milik de la presse, na moni message moi utoko tara sigoyo. Na yoga audio ngo mukena yi muto finga nga ndira warion. Yo afinga ni na mer nanga. Mais na ebisi ba warion boye ba nga bo bando finga nga lelo ti lobi lo ma finga kanga ma te. Bo continuer, je te salue Platini Mayasi. Et merci beaucoup na Sardou tout Simba. To bo sanité parti application l'artiste. Applica. Merci na bande ko nyonso bolandi biso soki bosepela kina élément mkola lelo to pesa merci mingi na Adida Lumumba yazala kina sima ya caméra kino na machine donc kino na montage na micro ya misala ki ngai wa bino Miliki de la presse congolaise. Abonnez-vous massivement sur notre site, vous ne serez pas déçus. Ce qui est sur ma site zongi tengana bino to kutani mikolezoya. Protégez-vous bien, on est ensemble. Merci. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.